Et ça, le frère a démissionné. Et bon, moi, c'est quoi, il y a un tempo, ça, c'est que c'est un dingue. Parce que moi, ça peut $20. Ah, il faut que $20 a démissionné. Qui peut vivre et se retrouver avec $20.83 par mois? Tu essaies de proposer le mot qu'on va essayer à ça, mais ça passe à moi. Ah, ça? Tu trouves, hein? Pour $20, c'est bon. Nous avons été amis bon na YouTube. Non. Oko lo bani par rapport à Bakolo Kosai. Baluka yo. Lelo yo. Bafina yo. Somo sa poso okunda ete ba okunde na bato Angola. Babita morena dia ba cotisation kuna ba dona Monica, ba Pamela Mayala na Brésil, ba sa ba cotisation ekita ba okunda madame. On a fréquenté bato mbongo, bato ba chapotaka. Botika o dénigrer quand on a et ça quand liwa place ezoyo yebité. Tam suyo liwa ezoyo na bandundu. Ba okunda okutute, ba boko na mai. Oh, botika comment ça mabe? Oh, est-ce que baba ne mlo lo encore na maman, on doit lo encore na maman bo na 50 po chola e. Ça qui côté bozo luka, comment ben bozo dénigrer comme toi akufi déjà. Mais les camarades ont fait la groupe na bino nyo ba chroniqueurs nyonso ya YouTube, ce sont des irréfléchis. Mikolo na benga mais ba irréfléchis wana. Wana c'est koko tina biso na la carte comment si j'en fais partie mané. Qui ne réfléchit pas. Non. Les irréfléchis. On a plus loin ba irréfléchis. Hormone yoka pas c'est pas na bino beba. Mbuma yoka sonye pas na bino toboka. Bofinga atina bato bakufa. Obanga ta ko bimela na chambre. Bah y réfléchit. Tellement que vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. C'est pourquoi Bozali ko échoué en tout, même dans ma bala. Bozo ko ka na mibalité. O ko fa na mobile même un mois témo. OK, il va la carte mobile ya boyo. Ma offrir yo mariage ya 100 ya $20,000. Les irréfléchis. Tous les youtubeurs les irréfléchis. Bah y réfléchit. Bon ben alors Mikolo bah y réfléchit. Sauf bah y réfléchit. Arrêtez de Pierre. Yokelanga eloko ayo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste c'est l'improvisation. Na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bienvenue sur Africa Lengi TV. Je suis SP la Lionne de la presse. Très très heureuse. En tout cas, merci, 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 merci. Merci au tendre Père, les dieux tout-puissants pour le souffle de vie. Merci à mon coordonnateur Mike Lokamba l'archevêque pour l'opportunité, ainsi qu'à toi derrière la caméra, Richard Tessa, image sans micro. Merci à toute la grande équipe de l'Africa Lengi TV. Merci à Idor Bokwala de m'avoir tenu compagnie. Merci Dadi. Et merci aux combattants de la Lyon. Je ne peux pas passer sans pourtant vous remercier. Là, je vois directement Dr Laurent Makab Bamouela, le jeune médecin depuis Soudaf. En tout cas, papa, j'en profite de présenter mes sincères condoléances à toute ta famille au Bocho Bungsa, moi Nabiso, en tout cas Nzamba Bunga Bondisa Motema au Ezokisami. Merci à Mabita Kisombe, champion Caps Kapangala l'homme à la Rolls. Merci à la Queen Pulov Guilo Melon à la Suède. En tout cas, merci infiniment. Aujourd'hui, je suis pas seul le plateau Nanga. Je vais recevoir pour vous Manic de John Tokos. Elle est là à mes côtés, na gauche Nanga. C'est avec elle que nous allons dérouler cette émission. On va essayer de parler sur des actualités. Qu'on tourne bien sûr na monde na biso musical na monde na biso ba youtubeur boyebi ke tocho bungisa moko na biso na kombo ya Angelica to rosola mambo nyonso et puis to rosolola fuite ya ba danseuse ya Maestro Fabrigas. En tout cas vous allez brancher scotcher sur Africa Lengi, vous s'abonnez massivement car ici c'est la magie de l'information. Richard Tessa, si tu es d'accord avec moi, font la plateau. Tout le monde a bon Manic de John. Bonjour Manic. Bonjour Espé la Lyon. Avant de commencer, na banana nous couper ça. Merci Nanzambe, ozo pesanga pema. Ozo batelanga, je remercie mon Dieu. C'est lui qui me donne cette souffle de vie qui est vraiment gratuit. Je salue mon pasteur Alphonse Kainga de l'église Sion à la présence de Dieu à Kimono. Le roi Tobandi semaine aux Alakawana, mercredi, vendredi, na dimanche pour adorer notre Dieu. Je salue Yaboureti Louvouezomami, Alex Kazembe. Na Kolwezi, balobi agence ezamoko, balobi voyager na dignité. Ko voyager te donc ko voyager te ndam ba o ke ko tika na Brazza yo mto Chypre o ke ko tika la kuna na océan mto na babi voyager avec dignité o memi valise na yo o memi sac na zo kota na avion ezaka agence moko univers officiel balobi numéro de contact ça plus 243 plus il y a Willy Moucheni 81 85 91 545 plus il y a Willy Moucheni 81 25 91 545 plus il y a Willy Moucheni encore à Frissel 90 24 93 662 balobi plus il y a Moucheni ezali plus code ya mboka donc 243 voyager avec dignité sac na yo valise na yo aucun aéroport avec dignité avec ton passeport toza na voyage ya Chypre du Nord Chypre du Sud na Canada, il y a sûr 3 jours, ok. 3 jours, tu verses tout 3 jours, ok, avec un bon prix abordable. Merci beaucoup, Manic de John. Et puis chez Djonga, on a pris l'X-Men, tu lis à à Paris. Chez Djonga, on a pris Simbote. La madame, on a pris Simbote na Chimel Lopez Chloé Kardashian et Poussette. Il y a Nanga Mireille qui te monte, imagine qui te tombe et mais mon grand frère que j'aime beaucoup. Je salue toute ma famille et tous les abonnés des Manic de John Tokos officiel. Chris Cole, le chef de gang. Babi Long, Jean, mon colonel, il est toujours là, près de Général Etumba. Donc, tout ça, wana. Tu évites de chroniquer. Long jambe la pêche en beauté. Comme Nangaï. Babi, c'est le produit à Mélina Swambo, aux anatés uniforme, le quoi Manic de John. Sans make-up, merde. Sans make-up, donc, t'es uniforme, donc, aux arabiens, babi, comme ma belle, le quoi, esprit, ils en ont formé. Comme ma bassin, Mélina Swamba. Et je dis merci à SP pour l'invitation. Merci beaucoup, merci. Mère Boni, Tokos Télévision, ça évolue? Ça évolue très bien, ça évolue très bien. Long semble profiter un peu son beauté. Alain Giga, son excellence Koko Rafat Makizembe. Donc, abonné nous sommes les gens Tokos officiels. Bisous. Et puis merci à abonné Afrique Lengi TV pour la confiance. Et puis bon voyage à Shadrach Kakangai. Ah, bon voyage Shadrach Kakangai, bon voyage Namboka. Donc
to dévoiler bientôt besoin exclusivité na Kati Africa LNG TV. Manik déjà na vato côté émission na biso na tozan la voice mo awa. J'aimerais que to découvrir ensemble les voice au batindelio to yo kango batnyos to ba yoka et puis après au Roloba par rapport à Malobiza 4. Voilà, Richard Tessa. Merci beaucoup vraiment pour la considération Nabino bo assista Kingai Mike Lokamba. En tout cas merci vraiment présence Nabino ça qui bien Chadra qui Mike bino nyo so benda bat Afrique lengi. En tout cas bo assista indi ça qui bien Nathalie mission Nabino na manique tout à l'heure on a paradis en tout cas na eloko oye etushenga na mambo manika lobi ndenge conseil epesi ngai ange na ngai eza mobali na ngai demon na ngai eza mobali na ngai tuke eloko wana vraiment etushenga makasi na ndenge apamboli ngai yebisa manike na yoki conseil na ye parce que na minute o matoi na ngai eza wana pona koyoka ba conseil bato bakopesanga donc oyo manika lobi na émission na tali yango même Marine na biso azaki très contente koyoka manika bimisi ba bénédiction ya bongo epa na ngai et puis conseil o manika pesi yebisa ye na yoki conseil na ye pe na kosalela ngo ndenga lobi ke mobile na ngaza ange na nga paza démon na nga c'est-à-dire elobi ebele donc elakisi lokola ndenga lobi c'est pour le meilleur et pour le pire donc na yoki conseil ya manike merci beaucoup voilà. Merci beaucoup, c'était comme ça. Malika. Manik de John, un mot? Bon, un mot, Isakaka. Les physiques, on le guide. Ok. Les physiques, on le guide. La spiritualité, on les gère. Absolument. Voilà. Dans ce guide, nous avons un et qui peut Ok. So guide, nous avons il faut que gérer esprit. Nous avons guidé l'esprit dans ce Nzambe. Mais besoin de gérer un kaka. Il faut que gérer l'esprit et ça va positif parce que c'est difficile d'être positif surtout sur cette terre. Là où il y a beaucoup de gens au baso tenter biso na nenga mabe. Alors il faut que gérer l'esprit et ça positif. Mais physique ba guida ngo. Libala malika libala ne eza différent na ba mabala nyonso. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis,
tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je vais la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Dans les zawana koyoka conseil ya mutu et dépendaka na mutu wa pisi conseil. OK. On très marqué hein. Libala malika za différent na bala nyonso parce que elle libala pétage. Tout le monde bana malika bala osomo ni voice elandi. Jamais. Osomo makambo elandi. Jamais. Po d'abord c'est une fille d'abord amena vie en ordre. Tellement tambola na batamonte ça bien te bachaka epe na kati so makambo ebimi. Mais aza moi si mo alinga ba problème te. OK. Abanga makambo. Akendaka na likambuka na otindi malika pe loba alobi. Moi je connais malika chez Josepha Chako. OK. Naïba malika pour la bateau, naïba malika pour la Josepha, ça va faire si on t'a mis mangai et pas à Josepha. Voilà, en tout cas félicitations. Au PC merci. Bateau ba pesa merci tellement maba na bango ba échoua. Oh. On a piqué. T'en a piqué, t'en a lobi la vérité. Voilà donc merci beaucoup vraiment. Je profite pour dire bonjour à Maman Otto chez Jancine Tela, Motema Jancine Tela Nanti Gigolo na Bruxelles. Merci beaucoup. On a peine à passer mbote. Malika Manique de John pardon. Olisos na Loadi na Kitambo. To ke na clinique de beauté Olisos na Loadi na Kitambo. To za la wana, to sala manzaka, to sala suki. Bon mon ka espère la toujours bien coiffé dans salon clinique de beauté Olisos na Loadi numéro 20 à Kitambo. En tout cas boya wana boza de cité Chris Kabelo, je te salue. Manique de John presse en ligne pardon. On d'ailleurs Toto Bungsa moko ya ba soldat na kombo ya Angelica Madelina. Sangwana écoute ki on nini et puis na pesa ki yango ozaki wa pi. Ngo ya na mwasi na poto abenga bimanike ba lo ba chroniqueuse mo akufi. Angelica Madelina ngakuna yeba madame. So madame akufi nga ba benga. Na mona kata Chris ko benga bi oui ma mère madame akufi. Et to luka ponga na yebi madame awa avant na sope na ma campagne. Ninga loba na nga yi moko. OK. Après te comme yoka boti na hôpital moko ya moké boye mais c'est que moi je vis mauvais bokei ko assister muninga akufi oya za na famille ate parce que Angelica pena famille ya solide awe ate. OK. Angelica Mtangola. OK. Ouais, je salue Pamela Maya, elle habite à Morena, la reine de Brésil. Donc Angelica a Mtangola. Da Utangola. Asa Mtangola, afana Angola, maman na ya za na États-Unis na ba na mususu. Brésil te. Mtangola Brésil na. Eh maman bango ça il paraît traîner na yo kaka maman bango za na Brésil. Ah na Brésil na bana. OK, siko. Amta musika. Ta place ayo kufela. Ta place liwe yo kangai. Musika. Manique de John le temps basé koloba sur parce que mon bébé c'est cité sur liwa ya Angelica Madelina bat musuba oloba iloko bomie ba clash to moni kututi na mutu mo boza na page otetelake mafumbe si ma mémoire est bonne ya koloba ke Angelica la salaire du péché c'est la mort. Angelica avec na ba clash avec na ba problème avec na ba guerre na batu donc on se kabilo ko aller tant que moi si tant que bébé Angelica de son vivant et so salon de ni Manique de John et ça nga bien te makasi mutu sa kufi c'est que bino batu abane ko clasher sur bino oboma mutu ka pas clasher le oboma mutu ka pas clasher sur yo c'est que biso ba mani ngama ni kina fona boma batu belé nenge bino wana ko lamuka na tango mama bani ko finga ngana sale lo côté donc bomi mutu ka pas clasher le yo dis ça c'est quoi ça hein nani a clasher na internet nani a clasher sur moninga ta tombola mosapa binga bana internet na clasher te bozate mutu tout a clasher sur quelqu'un so bobomi madame pour clasher qui c'est pas vrai
madame akufi na mamu na ye azalaki moto mambo ebele mpe maintenant ça peut bakope à risque neti bakope ni te na oloba te nakoloba te wana ya secret nakoloba te moi bato mosusu bakotenir au rigueur maniki de john il fallait pas kaka oloba na oloba te ezali makambo na ye ndenge banda olukela mbongo na ye na oloba te botika koloba bobomi eta kufi na mamu na ye eza mamu na ye soki akende na hôpital wana parce que médecin wana aza médecin traitant na ye po bato lelo mpe bakomochola kufi na hôpital ya mokie médecin traitant na ngai ata aza na bikoke na okende mpo ayebi nga ata aza otraité na wese na okende parce que il me connaît nakokende na hôpital ya monene te médecin wana ayebi nga ata oboma nga eloko erreur esalamaki ntango ya monaki madame abandi kosala hémorragie il fallait ameme na hôpital mais madame andaki koboya bazela nani bande kozela nini c'était une femme bien Angélica azalaki na mbongo na ye Angélica azalaki bien moto aloba Angélica azalaki na eloko te akosi Angélica banda osomba ndako dernièrement bauti ozoma problème na noela madinga amakama ndako ti Angélica ayebaki kosomba jeep na ya bino ya baniongo oh botika biloba ba po mutalali moyala muka comment vous attaquez quelqu'un qui ne peut plus se défendre est-ce que madame Pata Mazaki vivant yo finga ye botika ko so mo sa poso okunda ete ba okunde na bato Angola babita morena dia ba sa ba cotisation kuna ba dona Monica ba Pamela Mayala na Brésil ba sa ba cotisation ekita ba okunda madame ana fréquenté bata mbongo bato bachapotaka botika odenigre corps na ye ezaka liwa place ezoyo yebi te tamusu yo liwa ezoyo na bandundu bakunda okutu te babwako na mai oh botika ko bosala mabe oh est-ce que baba ne mlo longa corps na mama wenda bakida longa corps na mama wenda 50 po chola ye akufi place famille na ye ezate na mutu na bino posali kamvona posali groupe moko bote ba voice ekena ba page soni il faut mona ka keno batika ta ganani sarato la tshaka bino ba koton na zulu manikeza ko appuyer yango eza kitoko te ko tshaba ninga ba koton na bazolo eza kitoko te manike John eza kitoko te bazolo comment bino bozo démigrer comme toi akufi déjà mais likama wa ton ndenge na bino na donde zana ko boza ba ngana benga bino ba groupe na bino nyo ba chroniqueurs nyonso ya YouTube ce sont des irréfléchis mikolo na benga ba irréfléchis wana wana c'est koko tina bisu na kati pour moi si j'en fais partie maneke qui ne réfléchit pas non les irréfléchis mikolo na bino ba irréfléchis hormone eyoka passe pas na bino ebeba mbuma eyoka sonye pas na bino toboka bofinga atina bato bakufa obanga ata kobimela na chambre irréfléchi tellement que vous faites des choses vous ne réfléchissez pas c'est pourquoi bozali ko échouer en tout même na mabala bozokoka okanga mibali te okofana mobali même un mois te okeli bala 4 mois mobali ya boyo ma offrir yo mariage ya 100 ya 20 000 $. Les irréfléchis tous les youtubeurs les irréfléchis ba irréfléchis bon ben ba mikolo ba irréfléchis sauf ba irréfléchis. C'est pas comme ça qu'on vit. Toi, il faut qu'on vivre. Apprenez à grandir. Internet, il facilite, mais j'ai appris à grandir. Comment faire un plateau, si on a choqué, non choqué. Si on a choqué, non choqué. Parce que je réfléchis avant de faire quelque chose. Bah, il réfléchit. Ok, na muninga na 51 aujourd'hui ça a tout au filmer Corbillard Azali pour le bandeni balinga ki. Mutakufu balinga ki kakati. Balinga ke kaka, balinga ke sachet. Pour morgue bakota ngo mutaka. Pour faut malile so. Si ko lo ya grave nengwa bomona ke ya grave. Bokima amba ko akotala biso. Ngako so bo meke erreur nengwana na obimelo. Ngako esprit na ngeza esprit d'attaque na obimelo. Na obimelo ko banga te na obimelo. Na obimelo ba na douche. Ba y réfléchir.
Mais Manik de John, peu importe, maman, tout parce que place va vandi, même ma famille n'est biologique, to soit na. Ma famille n'est biologique, et ça. S'il vous plaît, Manik de John. Est-ce que bon, tu as copié cet exemple, ma famille n'est biologique et ma famille n'est biso. Mais dans la rue, il faut montrer ton éducation. Il y a des choses qu'on a fait. Tu finis ça, ma famille n'est biso. Moi, j'ai arrêté de clasher pour ma famille, pour le respect de mes frères et de mes soeurs. Ok. C'est pourquoi j'ai arrêté de clasher, pas pour des gens. Nathalie, a un Mireille, maniqué. Oso quand éducation, papa pesa biso. Surtout ça. Mais comment vous faites des choses et puis sur totali bato a créé ma kama sur totali famille ba bana banga ba makala et puis bato so to place ba fanda ate tout le monde a ka la cha ina voiture bi voiture mais place maman na papa na ba fanda ka e bana ate mutaningo wana il va faire ce qu'il veut de mal parce que il est mon place à uta et banité. Manik de John, l'autre moni groupe, malgré ma divergence, surtout mais un groupe WhatsApp et salami. Non, c'est pas pour notre chola parce que mais on se pose des questions tous. Yo to ebi au solo la raté, mais au cause de source te muto abimisi ba voice au Manik de John. Abimisi ba voice c'est ça ni. Ata boyebe bo sani. Non, mais c'est qui to côté boisa au salut au presse. Non, c'est pas Moura. Ah, yo sko le Moura tenga ebiso ke za Moura. Non, ils a été. Nga ebiso ke za Moura, na source assure, na sur za Moura. Léonathan va singa za Moura, na page moko Moura. Place bo OK. Moi, je ne pense pas. Tu ne penses pas mais nga sko na ebiso ke ya Moura. So côté ya Moura mutabimisi. Na côté le temps tout quand na na quatre on a to otala par rapport à mutu abimisi ba voice nyonso. Mais il y a comment parce qu'il va acquiser écoute ndé encore. Le bien pour lui c'est le mal. Le mal pour lui c'est le bien. Quelqu'un qui vit avec l'animalité c'est comme ça. Pour naïende la Congo et ça là est bien. En bien ou en mal ils sont fous parce que c'est un irréfléchi. Et monta le kana te va bolinga nga bongo na nga pedi. Eh! Bantu. En tout cas, faut me voilà, Manik de John a sauté sur les canaux. Au col un conseil pour que tu côté na. Si je me été botika ye avant la cinquantenaire. Ana famille na ye ezana mbongo ana biloko ne awo ba otika. Madame ananda kuna bandala batika. Basimisa bukolo pa. Pona kuna madame esenga $5,000 carte. Somme di boule na nécropole. Pour moi, je vais m'accorder dans le Brésil, les athées. Merci beaucoup. Je crois que liste pays a contribué ça pour les Manik de John Azoya. Oh, il y a dans la contribution. Mais aux chroniqueuses. Na chroniqueuse té. Bon, vous en êtes. Ngai, naza chroniqueuse de quoi binoté. Ngai, naza enseignante. Ok. Moi, j'enseigne. Mettons aussi un micro, il y a ma chroniqueuse. Il y a la personnalité de l'école. Il y a une chroniqueuse à YouTube. Il y a un pétage. Il y a beaucoup de simba mibalité. Et mon connaissance de beaucoup simba. Apprenez à grandir. Beaucoup ma mûre. Merci. Restez tranquille. Même un insensé soit avant dit tranquille. Un homme sage ou une femme sage. Pour vendre Agnès, il faut qu'à boloba. Si vous voyez sonner pour loba qui. Vous condamnez mutu, vous luka mutu poigne. Pour loba qui. Yango bi, si vous vendre Agnès, et n'ngay bimate. Un point très beau loba qui. Est-ce que ma camabina faut c'est à l'ocouté à ce beau loba qui. Merci beaucoup. Manik de John, toko tana sije msusu. Tolai to la muki, to mona ba page indi Merveille Amado, Brenda, Bakimi na Usa. Manik de John, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à il y a
souci choc au maestro Fabregas azana on a qui on a pesa mutu na yo okolo banini moi ya choc mais mon merveille qui n'est qu'à quoi qui mat mon mutana zemi ngona ngabina ana zemi oh mutana zemi munene bongo mona ndesha angabina mamema qui ka pour visa na ebima qui pour viser bébate pour akutana pe na patron bien muto kwa confirme donc mais mutana zemi bon on me muto pour sani OK vacances Tam stoko ba mona motion na mususu na ebi akota sika Brenda akota sika aza un peu nouvelle mais moi kala mais sika par rapport à merveille mona na merveille qui n'est pas qui mana ezemi pene mona ni bo bina ndi OK bina take na vacances akutana na patron bien visé bimi ba mona ba bebi sa visa akende kaka mettons le lobat bazo sala ba polémique pendant que Maïs 3 ans n'a pas passé la polémique en disant que à Lucas voyage on n'a pas mis là qui ça zui et tout manique des gens tant au moins le bablo quoi n'a voyage on a et le salon n'engeni ils allaient déjà coûte avant voyage à poto ah bon oui ils allaient déjà on a coûté Lucas on a coûté on a pété à poto on a Lucas qui m'a cassé et Europe on a coûté ça qui a pété déjà Babi mon datina qui invitation et tout vous allez un peu la maestro mais quand même expliquer sur manique des gens parce que la maestro qu'est-ce que tu te fais dire que non va zapper ouais parce que tout le monde a eu mon pour le beauté que le bon l'autre fois non zapper la maestro moi je t'ai déjà dit que moi je fais non tout le monde a une émission tout le monde a même comment attaquer bina filé pour la maestro comment le bas bino soki muta olobela mutu aoloba likambo eza juste obia komi mutu wana non ngai en tout cas c'est son bateau batala rabiso nde baloba biso to landaka oh fan voyage wana ezala qui voyage fallait qu'il écoute avant Europe. OK. On se comprend. C'est un musicien. Aoya aozo sou bato ba deuxième équipe il a date. OK. Alors, si va au bando est-ce que ceux qui va misser va qui mandé au bombe orchestre. Mais ici sa crédibilité pe na ambassade Manique de John. Na yebisi. Bah oui, ils allaient bongo. Bah la biso, bah commentaire. Mais c'est le bako sarabino ils allaient bongo. Alors les blancs pourquoi ba ça la enquête wana nyos. Sumta kimia kimis. Est-ce que so kena mutu pesa okange? Ko faire le bakanga ke po banda ko kanga batuti. Siko so kena mutu chai singa, après fingio après fundio obanaki ko bomba e. Oh. Ce qui a eu à ozo chandal 16 est-ce que merveille bina ko le batino so na mboko. Bato babina koleka merveille bate. OK. Na place nyonso, même yo pende ozabu na Afrique lengi, olongwa okine muso ya remplacer ba sa émission. Normalement. C'est ça ya musala, merveille sera kimi bat danseuse musuba oya. Brenda sera kimi bat musuba oya. Il faut laisser la place aussi aux autres. OK. C'est ça. Ngana mo ilo mo graphe no bomo na wana. D'accord. Ah mais ba mission apoto ba ki voyager sur na bato te makena bato mais ya mingi kubaza ya sika kina ba. Tiko bolinga esundi bolinga ka vanda, a voyager souté. Oh, moi je tiens ça pour moi. Oh, moi t'es à ma baie. Donc bateau se va critiquer maestro ba mité à ma baie. Ba kene na pote, ba kene na ma mission pour ton petit maman. Surtout bien affiné na voyage à la société. Ah kene na mission moko, ata moko. Na kene lion na kene yemo ka kene tourisme. Ba msusu be ba ocho voyager à tourisme ba beti concert na ba ngote ba okpapa. Ah ocho kene ba mission Afrique du Sud. Tu peux s'attendre peut-être en sous lobby pays à l'Europe. Na linga Cape Town. Na linga Afrique du Sud pour linga ngo faut za muto yo e makambo. Afrique du Sud ya mboka o bisambo na pasi bon. Eh. Non mais quand même ezaka voyage mais c'est au moins ba moni. Ce qu'a fait ici les arabiens mais ba tinyo so kenda kuna batikala kuna. Eza ba comédie bazonga kwa. To zenda me ba onde Schengen. To taso ba oya. Ah ben tu peux s'attendre à temps. Eh casto ah mais manae. Ah mais manae mais total de so ba oya. Mais on t'a caqué trop hein Manique de John pourquoi? Parce que c'est un ingrat. Moi j'aime pas les gens irreconnaissants. Moi je n'aime pas les irreconnaissants. Ingratitude n'est pas par rapport à. Par rapport à muto abimisa ye o alaxe ko sukona chez de douche tanga ndo sukona monganga abanga kité. Tu es barayete? C'est un villageois. Nzamba lokota toujours na c'est Manique de yo posa ba passer na yo ko traiter bon côté Manique. Villa Nova, ah villageois. Bon pourquoi finga ka c'est Villa Nova pour ezamboko mboka nao. Neti ngai na ko finga. Na como finga fimbo na ko discriminer ken pela mena finga fimbo te parce que fimbo na ba toujours fimbo eza bébé na nga na olinga jamais fimbo comme na si parce que fimbo eza na nga so fimbo akitinga pe na okita oh yo comment na finga place outa
afinga raté alobaka ke eza o ba yokisa ke paso ba yokisa yango yepe azongi saka afinga raté na biso ba yokisa so passe bon muto azo former un bon enseignant n'a pas de tolérance na bolingo ko mobali po adresser ou bien opesa passe ozolo bambanda poko ma mur anga prendre biso ni passe yoka na vina yoka on est na plan n'importe quoi on a consommé biso baté c'est difficile à consommer vers les arbres sur la carte. Pourquoi mon homme t'a besoin de danger? D'accord. Ok. Agence assure univers officiel. Balobi voyager avec dignité. Maman mais polo agence univers on a manique des gens là dans les bons hein. À la tête na ok le Chypre na ba. Ah ok Chypre. Libella? T'es dans zone. Ah, tu restes on robot en gunda kuna. 81 25 91 545 plus 243 90 24 93. Raymond Agency aussi de Olivier Mokoko en tout cas. Donc agence universelle. Donc agence y assure. OK. Olisos clinique de beauté tout ça la souki Djonga to lia to mela et ça so bien. Raymond Agency de Olivier Mokoko balobi voyage assuré, maître Kazi, son éminence maître Kazi, clandestin spécial à toi, Candy Aladj, j'ai été salué bon séjour na Angola. Manik de John, total qui awa, Zakari Babaswe, les mots là, que j'ai salué en passant, Dengalika qui habille à Fabrica, où il rançonne en toutes pièces, à Fabrica où il rançonne comme ça, le maboko, le roi foufou. Tout le monde pendenge Sankara d'écoute à l'école qui y est à zone ici, il y a ça le droit de réponse. Mais maman je continue quand même avec John l'Arthur nous c'est dans ma boîte nous tout on a koyo Zakari ko ba format oui en toute pièce format ya fabriquer bo na maboko ba propos wana koto pe koyo ba propos Sankara azo bimisa la personne de Zakari baba baswe ezo salon ndenge nini manik de John baza un peu ça va le bela on va créer le roi Sankara petit Zakari oui ramasse Zakari par là on ngolo banini voilà le bela ça c'est la famille OK avec nos scolaires en famille na côté la wera na côté la zakle et loko maintenant le ba alobi mabeza zakle orgueil ningo na mutasala bato ya nzambe yete OK mutasala bato ya ita utika na sala mutu komo te nzambe mutasala hein oui son excellence OK c'est la belle voix Francis Kalombo solution l'honorable le mannequin du parlement. Oh Francis Kalombo solution mon tomoro bien honorable Francis Kalombo je te salue. Voilà donc basolo la ba mikolo muto fabriquer nzambe muto fabriquer bato ya nzambe ya kusa mutu te aiba wera déjà wera zana 4 fois zana auta na wenge 4 fois 4 tango bandaka ya zana nte wera kena déjà poto wera na kuto déjà basada mbala ba mubutu yena no kute ya zana nte donc so na komi na étape wana donc yemta sala été nantobi kalaboka. Oh, wano cheka la boka na honorable. Kasi na kanga mnokot. Honorable Zakari baba so kanga kanga mnoko afananye. Atika bilobela. Maniko banga présenté. Oh, akanga mnoko afananye. Moi ce que yo sala mutu ko afufu sala mutu. Oko sala mutu, yebi ko sala mutu. Abana na ko sala. Oh. Avanda nye baba master atabana problème ni basula entre master. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Parlons de affaire Madonna Hurlante. Manik de John. Affaire Madonna Hurlante. Oyo. Azo lelo mobile komi ndoki, mobile komi des morts et tout. Maman wana azo kisabana basi soni. Moi si ola la pongi tenga comprendre no basi apotote. Bolimbisa na fingi binote. Mais tant bo koma ko so ba téléphone tout temps ko sala ba live sala bino ndini. No tiki na yo mbetu na yo la pongi. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif.
Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC. Communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Ite yo mto uti ko bela uti bela cancer makasi nengo yo ngozolo bango olie ozo ba repo ebele mutu na yo za na problème déjà ya cancer ozo kende ko salela ka mobile ba live mama mado ti kabilo kozo sala libala babatela ka libala babombaka yo kasi basi onyoso yo so ba manke mobile apesa ko lokote mibali apesa bango yo kasi basi onyoso so ba na mobile no za infidèle ya bango baza fidèle bazo sekande yo bazo sekande yo tika kocha fanda yo linga kasa musala ta za kana mpona skolo ba kalation ba soutien déjà oza na mama ya bana 4 na mibali misa ya biso to bota bana mibali belé to kadana ba problème tika mwana mobali ya batute libolingo ezaka bon et puis vous êtes toujours mariés tant yo sela mobali no oya bala yo linga pour les puis ba live pour ozela nini pour ozela nini tango zaki malade abateli yo tango suke boti na muto lobi yete ya ko mutu mabe ya zonga mutu ko zonga mutu te mado zonga mutu na cancer akimi yo te mais tango suke boti na mutu obi mabe en tout cas ba mama Irlande ba bengi nga ba bezo ko sabango soni tika ko sala ba live ezo pesa sotaka likamno yete pa na yeba ta koma mobali note mais batumso pe balobi manik na moyen na ba commentaire émission Selena Ken puis na batumso ba manik de John pourquoi zo zoka part ya mobile zo zo part ya mobile po mobile aza bébé mobile baba de la cahier mobile abombi na cancer la lion mobile qui maman so za maladie bien ngo OK na bien très bien ye mobile obeli cancer ti okomi bien akimité tant suke boti na muto bano sa ba live bien yo ne mo sima be mobile so banika lelo fièvre le fait akimi. Les femmes malades. Oui, nous les femmes. Donc, dis moi mais mon bali, aux ans à cancer, à autres, on a douche. Ok, nous, l'hôpital. Ya. À monter à ma bé. Fallait qu'il monte en comme un covo. Au bébé, comme un covo, enfant, d'un aïe malade. Maintenant, on comme en bonne santé. Au mobile, on a commencé à aller à live. Ya, ce qu'on a en bandate. Benganga na peso stratégie, nous qui me sambanda. Et puis tant aux autres, ceux qui va signer Mukanda au ciné, c'est que tu aimes ton mari. Alors pourquoi tu fais des lives? Arrête! Yo quand si mon balé tindela qui est dans voiture, papa ba na boya yo. Ana moi sinaye. Ataku to que pesa félicitation comme tant aux ara moi sinaye linga ki yo te ngo boya na ki abo ba botio bana mi balé. Bo boya na ba boya yo. Et linga yo ya bali ba honorer yo. Ezana soni Mado, na okeno musikate za na soni. Yo so yo continue ka sa ba live. Nga ba pesa kama kamuna. Omwe ba mama Irlande ba benga pesa na makamno. Siko na zana na tolérance. Na tolérance au finga oté. Mais so continuer, na larguer ba bombe. Quitte à toi maintenant de voir, na continuer ton atika. Merci beaucoup. Toki affaire Zawadi to soutenir si ja suka to kenelso na suka Zawadi toki il paraîtrait kazana zemani. Mon bali ba moi so ba lala ta zana zeminde. Pardon? Moi je suis simba ta soise mindi. Monique de Dieu mais tozala ki a total ba vidéo biso nyos. Ya donc là qui nango rapide na senga pardon pa nzambe na senga pasteur Mike pardon. Comme vous. Alimbisa ngapo nzambe nanga akosa ngate. Nga sutelo ko ba yebisi nzamba yebisi ngakosa ngate. Nga nzambe nanga yebisi Zawadi pasteur Mike asimba ete. Ah bon? Asimba ete. Ya on a yebisa ki Zawadi yaka na Bible. Tia komba bana na sauter. J'irai na kombo ya bana na yo. Que soki asimba ki bana ba kufa total. Depuis tout ce temps, Manik de John Oya qui a des missions, tout ça, des missions, belé. Na sala émission moko. Après émission, on a dit que nous Zawadi.
Et puis, Nasaki, même erreur, pasteur Mike Asaki, tant voisin, il fallait consulter Nzambe. Parce que c'est un homme de Dieu. Nzambe son inspiration. Voilà. Je n'ai pas demandé, j'ai fait les émissions. J'ai demandé pardon à pasteur Mike et pardon à mon Dieu. Et à Simba, moi, je suis en train de moi, je suis en train de me faire. T'as dit quoi, les je t'ai salé. Attends, oh yeah, c'est quoi là qui a gâché mais il y a tellement ça qui est monté. Il y a pas cagnon déjà va cagnon pour la solution. Mais pas ça fait ça les bons points quand on est bien sali faire ça solo asala quitter asala quitter mais faire ça t'es solo asa sali à pamba alima quitter que moi c'est comme na niveau wana moi c'est na qui mission avec chantage avec ba pesi mbongo d'accord ya moni azwa yelo kwa dans la pour la sécurité na yeba mema etina ndako ala na tongo akende mazeli muninga la liponi ponimo est-ce que mobali so ala autour la mosa na position jamais aux abondé puis mbeto ezapé bongote mbeto ezapropre bongote mbeto za ya yango ezakini ata ya bambo ezaka froissé bambo ezaka froissé bongo mbeto propre oh la take la lokuta et ça met la bonne zone lokuta moi c'est la simba été basimba yete moi c'est so balali akoma na sone mobali wana oye moi so mobali mais toi qui passe prophète Ngefa bi que il solo ça na zemi Ngefa c'est un prophète oui c'est un prophète Ngefa aventure Ngefa non Manick de John Koké non bon c'est un serviteur dédié un serviteur dédié wa Ngefa ba pasteur Saoul ba on va déniler oh là là je fais pas qui m'a bango kala bazonyo ko la bandimi po me code du savoir ozo ya ko lo makambu o nzamba inspiré même pas bato nyonso nzamba inspiré bango bazali botika ko ba mosene na nzamba obi o pasteur Mike eloko bomake silence mais eza arme fort na ye zawadi bon na kanda nzambe Manick de John bon peut frère Yembaka au lieu mille une question aleki na toi la bi que alongwe la belle bibomba il y a pasteur Moïse Mbiye alongwe parce que ba foutrait qu'à $20 na fin du mois. Manick de John est-ce que c'est important et la biso pendant tout ce temps là Yembakutu il y a l'action nzambe il y a pasteur Moïse Mbiye voilà quel est le siko et ça le frère a démissionné avec ba foutrait $20 parce que moi ça peut $20 pour année. Ah il faut que $20 à démissionner. On les a dire est-ce que c'est seul depuis tous ces temps aquí ou puis lelo au moins que on se au sambu ça ça mais Manick de John. Tu essaies de proposer le moko va bisi sambu ça pasteur Moïse. Ah ça tu trouves hein pour $20 nandi nzembo c'est succès bon nzembo talami bon na YouTube non lokuta okolo bani par rapport à bakolo ko ça ya la son nzambe yambi Azaki comment dirais-je Azaki produit à la belle bibomba ya pasteur Moïse Mbiye bana ba guerre nzamba sa la grâce amen nzamba sa la grâce diable azo œuvrer kat na bana nzambe mais il y a 2000 ans sur la croix tu as été déjà gagné amen merci beaucoup après c'est battu son beauté Prince Babia azo sa la clip na ya nzembo na ye Prince Babi Aluminium je te salue ça la clip ya nzembo na ye ma belle fleur donc to misa nzembo na clip mbala moko donc bozala wana na senga bino litoyi tango imambala moko mino bomona musala et salami bien je salue Jonathan producteur à mon âne déjà te to lobate to lingo lobana juste pour te bona biso bato bakena ko tonga biso OK o ti poto ba peso ba kolia muto ye nango ozo bombe ona ndako na yo ezaki moyibi ya vol donc vous en avez mis dans mon téboli à kasi mamanike na okama batu mususu basaeli moi Twitter azolo balba nga batu ezana batu basaeli nga Instagram ezana batu o basala Facebook nga za na Facebook temena za page ya Facebook amanike za mais TikTok non pour dire ça mi balé moi mususu za eza so ba 10 TikTok manike maninge choma eza so ba 10 nga moko na baya nga na stage parce que teleke belé na tikela batu po ezana nzambe muta permettre yeso basele oka moi Twitter okanyo muyibi azoli na mtoki na ngabo biso ngam na bando lesa batu 7 ans yango merci beaucoup Manick de John tout est bien qui finit bien merci aux combattants de la Lyon merci à Richard Tessa derrière la caméra merci à tous nos abonnés
94 000 vues. Parce que moi, il a un commentaire, je dis bien 94K. C'est-à-dire 94 000 quelque chose. C'est pas de l'eau à boire. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à Mike Lokamba l'archevêque pour l'opportunité. Merci à Berluf Ngamete. Merci à tout le monde, hein, à toute personne qui m'aime. Moi aussi, je vous amour. Oh, bolinganga te ngapena linga bino te ngakote la kuna sambarate. Oh, bolinganga te linga bino. Olinganga na linga kote makasi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Africa LNG TV. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa LNG TV, la magie de l'info.